Allô, bonsoir, bonjour. Je dépend de la place bino bozali na moment oyo, ba papa, ba maman. Na tombo libino lisusu merci vraiment mingi na ndenge bolingi bolanda émission na biso na kati ya Moele TV. Alors émission na biso ndenge tolobi wana lingala kaka sans tabou. To sengi bino merci mingi na ndenge bolingi bolanda émission na biso pato esika bino bozali na monde entier na o bazali na continent ya Europa na continent ya Amerika na continent nyonso o toyebi na kati ya mokili et beaucoup plus esika ba congolais bazali. Donc totombe bino vraiment merci mingi. Totombe merci mingi pour la mutu nyonso oyo vraiment tango ba pesier vidéo na biso ba partager les vidéo na biso pe andemi azwatana e alanda pe azui susu temps asepeli akabola émission na biso na bandeko mususu po balanda yango. Vraiment to sengi bino merci beaucoup, vraiment merci beaucoup mingi pe to sengi merci mingi na ba o déjà ba like déjà vidéo na biso na moment oyo ndenge tozi to bandi et puis merci mingi na ba oyo nyonso ba surtout oyo ba chepso na losambo et puis oyo baza ko soutenir émission na biso lingala kaka sans tabou na Moele TV. Vraiment merci beaucoup na ko remercier bino lisusu parce que pour na ba oyo balanda biso déjà na Moele TV vraiment to sengi bino sou merci parce que vous allez fidèles. Alors nde bomoni titre na biso ezali na banzi chaîne à télévision za Moele TV to remercier un peu ko expliquer et là on est changé titre comme na Moele TV et puis ensuite titre émission na biso to bengango lingala sans tabou. To remercier ko expliquer pourquoi est-ce que lingala sans tabou ezali créé pour la nini to créer yango et puis musala nini lingala sans tabou ou bien maloba nini biso to bana koloba na kati ya émission na biso ya lingala sans tabou. Alors sans plus tarder na remeka komi présenter ngamoko puisque na kozala présentateur ya émission oyo na banzi oyo déjà bayebi ngai komo na ngezali Mike Manda Mohele na banzi Mohele ezali kombo ya famille et puis na sepelaki to komi sa chaîne oyo na kombo ya Moele TV. Na banzi ba oyo balanda biso depuis le début ya émission na biso ou bien ya kati ya chaîne na biso na banzi ne bandeli to pesaki yango kombo ya One Stop Shop Mike Mohel. Alors toye kokanisake One Stop Shop Mike Mohel ezaki mulai makasi bato mingi bazaki na difficulté ya kokoma mwa terme wana na anglais et puis ko retrouver biso na Facebook ya wana moni to meka ko sa to bengi rétro pédalage pour que to comme ça on muke et bon on a muke wana to pesa ngora Mohele TV. Donc so okay na YouTube ou bien na plateforme nyonso ndenge to expliquer bino et ko za la simple so beti tout simplement Mohele TV en un mot romonango na YouTube na yo pe okoki kolanda ba émission na biso nyonso. Bandeko ba mama partout esika bozali partout so bozala na moi to na butu vraiment to sengi bino bolanda attentivement moi description ou bien soit introduction ya émission oyo makamnini o biso tokomeka kolobela na kati ya émission oyo mais na kolega bongo te na komeka un peu ko rappeler le pourquoi motivation o esalaki biso to créer Mohele TV na son temps né dans lobby One Stop Shop Mike. Donc ezalaki tout simplement ndenge boyebi ke nga ndeko na bino lorsque na longwe na Congo Kinshasa na ba expérience na nga na ba expertise na ngai na e awa na mboka ya mopaya otobengi États-Unis d'Amérique nazofanda. D'ailleurs en passant pour vous dire que nazofanda précisément na état ya Georgia na ville ya Atlanta. Donc esika nazofanda. Alors lorsque na ye awa ezaki mwa pasi il fallait koluka mwa stabilité koluka formation pour que tout la capable ya kosala quelque chose. Donc ni koloba to mesana na kongo kolata ba veste chaque jour mais lorsque to yaki to zo mwa mikakatano ya kolata mwa ba veste zo ki mwa chômage. Alors na chômage wana il fallait to sala makasi pour tout ça la moins différence afin que
tous à capable pour mon abisso na ba misala to sala. Alors les toye ndo moni to apprendre moi makambi belé to ke ba classe. C'est que veut dire que ngande konabino Mike lorsque il y a de cela 2 ans nanda je pense lorsque na commis autobengi professionnel il y a c'est-à-dire il y a immobilier na kati ya États-Unis d'Amérique na commis professionnel il y a taxe ou bien il y a impôt ou bien il y a taxe ou bien comptabilité na sali autobengi c'est-à-dire na sali update. Donc, ce qui veut dire que faire le même travail que j'étais en train de faire au Congo, mais j'ai ajouté encore une autre expertise, autobengi expertise immobilier, nego baksa expertise autobengi immigration, et puis ensuite nego koma notaire. Alors, na monagi qu'il fallait qu'il na vendre l'activité nanga, il fallait qu'il na faire connaître l'activité. Prenez ce bandego, voilà, maintenant, besoin de konabino, ou aza capable ya kusungabino. Na ba misala kili o besoin nango posa nde moni biso to mekaki ko créer chaîne o na bansi na première vidéo o ya chaîne na biso so boke bo monake ezalaki chaîne o to mekaki to sabatino va tozo créer chaîne alors to banda kolobela moi ba activité na biso na to tanga taxe immobilier na bansi assurance ba assurance to lobela ki pe assurance dans kati ya ba misala na biso donc o balingi ba découvrir beaucoup plus makambo tous ça aux États-Unis na activité na biso ba kokene na website na biso autoropé sabino na banzi examen ko se dérouler na bande passante moi ba information na boko Rolanda pour boye ba website na biso ba information o etali misana na biso to sala awa na kate ya États-Unis. Donc wana bref ezaki idée munene o etindaki biso to créer chaîne oyo to bengi Moele TV. Mais tango toza ko sala misala na banze da chaîne oyo ezateke chaque jour et sala makame soto 8 ans na musala to 5 mois émission mais tu veux que constater que après un temps moi makambo belé tu veux vivre depuis toye to vivre que na bamboka oyo tozali biso nyonso na banzi na partout escabino bozali toujours vivre moi ba difficulté sociale ba conflit ba méconnaissance, bah irreconnaissance, bah comportement et jalousie, bah conflit intercongolais. Alors, tu quand c'est que non voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ton mekako ça partage, ton mekako ko intégrer batunyon so, ou excusez-moi, tu intégrer batunyon so na katia processus de changement de mentalité et de comportement et beaucoup plus tout ça la partage na makambo o etali vie sociale na biso batutoza libana ya mboka to e bandeni pe to ko partager to contribuer na kati ya développement non seulement babiloko to lobia na kati mission va affecter seulement nous mais ça va aussi affecter mboka na biso skata oti République démocratique du Congo pona baoti na Kinshasa ou bien baoti na Congo Kinshasa et puis Brazzaville pona baoti na Congo Brazzaville. Donc c'était ça en fait l'idée et la création. Alors, avant que n'a progressé dans cette émission, oyo, na lingaki d'abord, parce que lorsque je parle du Congo, quand je parle du Congo à ce moment ici, je suis trop excité, il y a que l'oba un peu plus dans ma motali politique en Boranabiso, comme il y a aussi la moi, autobengi, moi ligne mon robot parce que les moi pas si biso to bimi na mboka toza ko se débrouiller pour que moi ndambu to ko zwa libanda totina na mboka to moni que pouvoir réseau changer moi na mboka wala ki diaspora roi biso azo gérer mboka bandeko wala ki pe na diaspora roi biso bazongi pe mboka po bazwa moi ba poste mais tozali na déception makasi parce que tozo mona makamuzo le gana mboka ezo sa rôle à mwanga ezo sa la soni ezo kitsa biso valet toza mi poser question biso ba oyo tozui tangu ya kofanda et puis tozo tanga pe tozo zoma expérience. Comment est-ce que tu remets expérience na mboka na biso Congo parce que batu o bauti na diaspora o bazaki censé ya kozala exemple malamu bazo bebisa déjà image na biso. Comment est-ce que batu ba rendre ma biso? Alors, vraiment,
ça touche beaucoup. Regardez la situation au Yamboka. Émission n'a vraiment, et ça pour la politique, bien que, voilà pourquoi est-ce que le politique était, pour le moment, ça notre sujet. Sujet Nabiso, Ezali, n'a pas expliqué, bien lettre avancer, pourquoi tu crées émission. Mais, lorsque je vois les choses qui se passent au pays, à ce moment ici, les gens sont en train de tuer. La guerre, Bunagana, tout qu'on sort, on attend chaque jour où les gens, il n'y a que des conflits. Les Congolais, nous, les conflits, même en dehors, partout nous sommes partout les conflictuels. Les gens qui sont dans les sous-développements, qui ne veulent pas développer. Mais comment nous allons développer? Au monde son landé émission na sabino be émission na ngayo na ninga rolanda mingi chaque jour na landara ndeko Eliezer na landi bosolo na politique na landi ndeko Flavien na actualité expliquée mais so moni na fandi au monde na sala rasiko atamiza alors ngai na partie mon côté mais au monde na tara ba tendance mais le problème pour na ngai na mikara rozwa o ezali ko réunir biso o ndeko Flavien ko rozoloba ndeko Eliezer bosolo na politique pe bandeko mususu bazana kata media mais natalara ezala oza mutu ya IDPS sote ou bien ozala mutu ya parti nini Martin Fayulu tout consort bon ngana ki pa bloko ate natalara oyo azoloba malamu pona mboka et loko yo goloba malamu ata so utie pas Martin Fayulu utie pas Félix Tshisekedi le président de la République ou bien n'importe quel parti, moi je pense qui est mieux mais le problème qui doit appliquer surtout dans le cas de conflit nabiso il y a politique tama mozo les gana est et ça la passe makas chaque jour nous prions que mboka nabiso tout dans la richesse Nzambe a permettre bana mboka ba zala na conscience quelle que soit la façon oyo babi élection les gars qui bien te oyo président Félix Tshisekedi aza président nabiso moi je soutiens que azali mwana mboka et que na misu nabiso tozomona kezo sa makambo ya bana mboka c'est-à-dire que bana makila ya Congo mais bato ba zinga na ye moyen te zawa mutu ba bwakishi na katikati ya balu mais félicitations na ye pour azobunda mais na deux hypothèses il faut na meka un peu koyebisa bino la première hypothèse pour na motali mboka na ba guerre ozoleka toute hypothèse selon laquelle les nazo rende batu bazoloba que le président a la connivence na ba Rwandais Kagame et tout consort mais question ezali s'il est dans la connivence na bango mais quel est l'intérêt pour tuer la population pour affamer la population tout dans un retard makasi na Congo na kambo biso tout le monde awa vraiment soza diaspora aussi pouvoir accueillir s'il te plaît Kani Sangomala. Sur le président dans la connivence, mais pourquoi au salon? Mais je ne pense pas. Nazo croire à makasi. Comme peut nazo croire à la revendication et à la politicien. Ce n'est pas un problème. Nous comprenons. Mais beaucoup plus les gens veulent la richesse et parlent au nom de la population pour ne rien faire pour la population. Ça c'est regrettable. La deuxième hypothèse. Si le président n'est pas en connivence avec tous ces gens-là, si tout ce que lui il fait, les démarches, les discours, dans lundi, ils ont la place, moi je pense que il est temps qu'on se réveille nous tous à la fois et une fois pour toutes. Congolais, réveillez-vous. Ce qui est un message que j'ai préféré, dans l'émission, la première émission, dans la pour la émission, mais néanmoins, la place on a, ceux qui boyo kaka, s'il te plaît, s'il vous plaît, partout, vous allez en Europe, partout. Vous avez un message oyo, et ça ouverture il y a émission, on a aussi la lingala kaka sans tabou, pour que vous avez un message oyo beaucoup sango à qui de droit. Toi on a besoin de on a besoin que liboso, souci na biso et ça à chaque fois toujours penser dans boka. Nous avons des projets à réaliser, nous avons des projets que nous écrivons et na banzi
bandeko déjà diaspora bomeko bebisa crédibilité na biso ba diaspora, s'il vous plaît, bon mais quand même qu'on se redresser et je suis d'accord que le président a ça la tout pour alongola bato au baza ko empêcher pour exercer pouvoir na ndenge sengeli. Moi je vais vous dire que nazana bande ba makambo toujours vivre il y a la guerre wana eza niveau de population te biso to fanda awa esa to fandi to na bande ko ba rwandais ba aussi partout au bozolo ba nilotique. Nous vivons avec eux. Moi personnellement parmi mes clients il y a des gens qui sont des Rwanda et nous tous nous discutons de cette difficulté qui se passe au pays. On n'a pas de problème, mais le problème c'est vous qui êtes à la tête du pays. Spécialement le président Kagame et tout comme ça, vous faites tuer les gens. La communauté congolaise et rwandaise ne vont pas se séparer jamais. C'est jusqu'à la mort. On va détruire le monde, mais il faut que tout se passe dans la légalité. On a un message et puis vraiment mes condoléances dans ma famille. On va perdre bateau à chaque fois lorsque nous parlons à chaque seconde de tous abonnés que Batouazo perdre vie na bango. À chaque fois vous êtes en train de suivre cette émission, les gens sont en train de perdre leur vie. Alors Tosengi Bino, responsable, Banamboka, vous se réveiller, que nous libérons une fois pour toutes notre pays et puis Kimia et Kota. Tozonga na série Oyo, tout le monde a une conscience. Mbonga tabo bibo luka. Ils ont un soukate, ils ont le roi batu oyo, bamataki par exemple na Congo, prenons famille, a mati avion a komiawa, ayo baluke la muninga, mais a bosani ke avion zayi na oga rande tambola ilikolo, mais qui tina mabele, comme tout se paye ici-bas. Donc tout ce que vous faites va se payer ici-bas. Mais, si vous avez conscience, vous devez arrêter. Alors, je m'excuse, au fait, pour la batu, mais vous avez dit juste une mission, et ça a quand même une émotion par rapport à Mbora lorsque nous voulons parler. Alors, avant qu'on ait développé une émission, pour que je vous dise, et là, on est là, vraiment, dans cette émission, on est dans le baki, émission où ils allaient émission spéciale, tout le monde est marambo est spécial, marambo vie nabiso, peut-être qu'on change peu biso pour que notre vie ait changé. Alors, Nabansi, il y a de cela, Nabansi hier, Nabansi peut-être 7 jours pour Nabato Baza hier, nous avons donné les topesi nani topesa qui bino moi vidéo moi na YouTube auto sali présentation ya chaîne mais to remega ko expliquer bino lisusu yango ndenge zali pourquoi est-ce que nous avons mis ça et on va expliquer na banzi bino nyonso bomonaki nani oyo nous avons expliqué ça pour que tozo que nesu ko mega ko expliquer bino yango. Alors quand vous allez les voir, vous allez les constater. L'émission, notre mission, c'est Lingala Kaka sans tabou. Beaucoup plus, c'est que nous visons tout le la vie Nabiso Nalibanda Yamboka. Qu'est-ce que nous vivons quand nous sommes à l'extérieur du pays? Tous en étrangers, tout le la vie Nabiso, ça paye Sunga. Partageons notre expérience de vie à l'étranger. Et ça, vraiment, malamu pour que nous puissions tosunga bandeko. Na sabino na moment où je vous dis, aux en Europe, aux en France, aux à la partout, mutu moko et suko fandi, aux en likambu moko, et zo luka solution. Peut-être mutarope, ça veut dire mutu azapira awa. Mais espace obstacle créé, et ça que pour que certains d'entre nous, souvent, bakoki peut trouver la solution à travers. Bao baebinga personnellement baebi combien na sungara na cadre msana ngai na cadre ya ba conseil et là on na sali pona na bango na banzi na moment opportun ba ça témoignage donc émission na biso da créer pour na yango. Alors ba doit remettre tout na pourquoi est-ce que notre flyer ou bien poster et ça se présenter pourquoi c'est au Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, et ça deux pays où il y a Lingala, parce qu'il y a une mission sur Lingala, et puis les deux pays basés partout dans le monde, en fait, dans le monde. Donc, Makambo biso to partager et ko sunga pe baninga. Donc, to estimer, ce moment où tu as un drapeau, tu as les États-Unis, parce que nous avons présentateur,
résidence nangai et ça na États-Unis. Mais na les deux pays comme drapeau à minene, donc c'est-à-dire que parce que Lingala, toi na RDC, République démocratique du Congo, et puis na République du Congo. Brazzaville, ba Lingala le roi biso, mais tu estimes que na ba pays où moni ba drapeau, hein, ba drapeau ils a plus de 40 je pense. Tu estimes ba pays où est-ce que ba Congolais basé belé. Hein, tout le monde Belgique, en Europe, Belgique, Royaume-Uni, total la Chine, la Turquie, Afrique du Sud, tout le monde Maroc, tout le monde pays au monde, Norvège, tout le monde pays où est-ce que Congolais bazali. Il y a Brazza ou bien Kinshasa ou Balinga. Il y a un monde aussi pays où on a voilà, les Congolais sont là-bas. Ceux qui ont des missions Oyo. Zoa émission tindela congolais wana zo fanda na ba pays wana yebise que non émission o eza pour na biso ba émigrer pour na biso ba émigrer ba to na ndero ya mboka et ko permettre partage pour que biso nyonso tous dans l'informer na mwandambo biso to ningi to partager. Alors bon mona ke émission na biso neto bando salango à chaque fois tozali en direct, donc à chaque fois to bossa émission ezala en direct to pesa opportunité na bande ko nyonso place bozali bo poser ba question so on a besoin ba question et à reposer on a besoin besoin ba réponse to pesa pe réponse ndo moni na quoi de ba numéro ali boso moni ezali plus 470 891 95 09 hein je pas oui c'est 95 09 et ça émission oyo ya ba no benga en direct. Donc pendant que l'émission, c'est-à-dire que tout ça l'émission beaucoup benga directement et puis tu peux répondre binopé directement na kati ya émission. Donc tout ça va partager n'engo tobi que ces émissions il y a partage, il y a biso nyonso, il y a ba expérience. Bongo oyo mi balo tout plus 404 996 7579 ezali émission ezali numéro direct, on peut benga directement pour zongai. Donc, c'est ça en fait, moi, mon dépliant, c'est le dépliant au biso, tout ce pour que bino, beau comprendre, n'a pas expliquer pour nous peut-être basant la question autour mais pourquoi est-ce que les dépliants ou bien soit c'est comme ça, tout ça, on a beau kabola, beau comprendre l'explication, tu as posé une question, vous savez que c'est comme ça qu'on nous a expliqué. Alors, c'est comme ça, tu dis que chaîne Nabiso, moi, le TV, est-ce que vous retrouvez Lingala Kaka sans tabou comme émission? Beaucoup qui retrouver en haut, c'est-à-dire dans la plateforme YouTube, vous retrouvez en Facebook, vous retrouvez en Patreon, donc Patreon ou en Patreon na français, et allez une nouvelle plateforme et ça rend un rôle dans YouTube. Mais sauf que Patreon est allé espace oyo bateau hein ça dit bateau balingi o ba appuyer yo donc na bandi soki muto ke ko s'enregistrer na repesa bino lien na ngai soki ko s'enregistrer pour la na ba émission da ba émission mususu ba spécial na za ba service spécial et ba service spéciaux on na ba na ko pesa bino surtout na ba domaine na ba activité nga na zo sala olingi personnellement olingi na aider yo na expliquer yo makambo belé na mametali ba taxe ba nani ozana besoin na ngapé particulièrement et ça ba vidéo na ba partager en émission sous spéciale et ba les kuna na Patreon et puis ozana particulièrement besoin na aide il faut s'enregistrer na Patreon bongo kuna to se retrouver vous retrouver émission moi le TV na Instagram vous retrouver moi le TV na Twitter. Donc là, et ça, beaucoup qu'on retrouver moi les TV émission facilement. Et bon, Oyo et Landi, Ezali, moi les TV, comment est-ce que nous sommes en train de fonctionner? Na bansi, nebo Landa Skoso na YouTube ou bien na Patreon, tout simplement, beau s'abonner massivement, et puis beau like émission, beau aimer émission, et puis beau kabolango donc beau share ou beau partager et puis à chaque fois tout ça l'émission parce que l'émission na biso ba les kana 3 et na 4 plateformes à la fois et les en même temps na Facebook na YouTube na Instagram na Twitter donc facilement ça se passe directement donc ça dit que
l'émission où est les émissions directes, partout, au même moment. Donc, bon, moi, na colonne à gauche, tobi que l'émission sur YouTube, na Patreon, vous s'abonner, vous like, vous share, vous ça la commentaire. Pour te yeba, comment est-ce que les choses fonctionnent. Dans le bogo, il y a mobile, kuna na droite, Facebook, Instagram, na Twitter, kuna, vous like, hein, vous aimez, vous kabolango, puis vous ça la commentaire. Mais surtout, na C, tu commis groupe. Tu as deux groupes. Groupe Nabiso ya Moelle TV, et ça na Facebook, et puis na WhatsApp. Numéro à WhatsApp, on les a plus 404 996 7579. Et zali au côté na groupe. Groupe wana ezali ba vie privée batouté. Groupe wana eza juste pour na Moelle TV, et ça na ba mususu a poser question, peut-être réponse na eto pe sur na groupe, et ça permettre ba membre mususu pe ya groupe base d'information par rapport il y a question où il va poser qui. Et le bango peut poser puisque déjà ba pesi réponse. Donc ba partage mususu sur le kanaka groupe. Donc on nyonso à s'intéresser à côté. Groupe en fonctionnera déjà banakala, mais le problème est que il faut pas ça la confusion, il y a que un groupe comme si il y a un club d'amitié, il y a un club d'amitié, il y a un club de partage et de connaissances. Donc ça dit que les alliés club il y a bateau ça la partage, n'a pas connaissance, vous avez des questions vous posez. Il y a un club ou bien association de banda ou bien groupe ils a pour bonjour bonsoir te. So bazali pour na privé bo benga na numéro na 404 996 7579 bo benga en privé nous allons parler. Comme aussi si vous avez des choses spéciales vous pouvez envoyer sur vos groupe azanangote botino directement et pas nangai. Donc ça c'était important pour nous de vous expliquer ou bien de vous mettre ces informations très utiles. Donc, pour la Batunyonso, vous pouvez suivre et vous avez les informations qui sont vraiment bien tablées et ça va vous aider à faire vraiment un bon choix parce que vous allez vraiment avoir beaucoup des informations qui sont là, qui vont venir et si vous êtes vraiment dans ces groupes-là, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Je vous promets que cette chaîne, cette émission va aider beaucoup de choses, beaucoup de gens. Parce que l'émission sera une émission mobile. Donc nous allons participer dans beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de voyages partout pour vraiment expliquer l'esprit. L'esprit, pourquoi nous avons créé la chaîne et qu'est-ce que nous sommes en train de penser, quelles sont les idées qui nous animent. Donc, c'est comme ça, vous allez voir par exemple, pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous avons ces trois possibilités qui sont devant vous. Nous avons les emails qui est onestopshop368gmail.com. Comme ceux qui veulent appeler, c'est le même numéro, plus 1 404 996 7579. Website Nabiso Zawana www.mikemmorellllc.com. Donc vous pouvez nous retrouver là-bas et nous allons vraiment faire des partages et que tout le monde va aimer nos interventions. Et puis, ça sera une bonne chose. Et moi, je vous demanderai tous de vouloir donc vraiment participer activement dans nos activités. Et vous allez voir que nous serons toujours là pour vous, pour que nous puissions marcher ensemble. Donc, comme vous l'avez constaté, nous sommes là pour que les choses puissent se passer correctement. Donc, nous demandons toujours aux gens de bien vouloir nous assister et de bien vouloir comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous, c'est pour que tout se passe correctement. Donc, je vais encore reprendre ces numéros pour ceux qui veulent voir. Ils peuvent nous retrouver là-bas. Donc, vous pouvez trouver tout là-bas avec ces numéros. Vous pouvez nous appeler avec un autre numéro qui est là, qui est vraiment pour vous.
Alors, vraiment, c'est très bien. Nous allons continuer notre émission. Alors, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que nous avons créé cette émission. Alors, en fait, pourquoi la raison, nos cibles pour cette émission, comment est-ce que les choses vont se passer. Alors, vous allez savoir, d'abord, nous allons maintenant décrire l'émission comme l'émission de description de l'émission, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous avons créé réellement. Qu'est-ce que nous serons en train de parler. Nous avons des points à développer pendant cette émission et les points à développer pendant l'émission pour cette émission, nous pensons que nous allons beaucoup plus parler de 5 points. Le premier point plutôt, c'est le social. Comment notre vie sociale, vie professionnelle, et c'est-à-dire, je peux dire, les vies professionnelles entrent toujours, pour moi, c'est dans les sociales. Donc, nous allons développer ça dans le sens que nous allons parler de vie sociale. Premièrement, nous avons constaté, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, même moi-même, je vais commencer à vous dire les choses qui m'ont choqué. Lorsque j'ai quitté le Congo pour venir dans ces pays, ici où nous sommes, quelles sont les choses j'ai été bité, des difficultés que j'ai été en train de faire face. Je vais vous dire, c'est trop regrettable. Bon, excusez-moi, na côté sous na français. Donc, vous comprenez que na loba, pour développer, bah si j'ai nabiso na ba point belé, il y a les bossés aux ala point de vie social. Alors, nous avons dit na point de vue social, na repère cet exemple, où il que lorsque na voyagé to Komiawa, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et peut-être beaucoup de gens aussi, ils ont de mêmes difficultés et les mêmes problèmes. Oyo, hein, et comme les bango, lorsque balongwe na Congo, bakomi awa na bamboka oyo biso fandi ou bien partout. Na repère sabino par exemple. Il y a na batu oyo balongwe na Congo, baza mwasi mobali na bana. Na Congo bazaki bien bolingo, famille, belle famille, yemoko mwasi na mobali, bazaki bien. Bayokani pe ba voyager. Tant bazuka la avion et matisi bango likolo et kitisi bango na mboka bazo kende, to tia biso par exemple aux États-Unis. Na moi mikolo comportement changé. Et go changer ya mwasi, et go changer ya bana, et go changer ya mobali. Biso oyo ko intéressé biso toyeba, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui change le comportement des gens? Qu'est-ce qui rend par exemple Batouba koma irreconnaissant? Mobali a sali investissement na mwasi na famille. Tant baye awa mwasi wana atamboli ou bien mobali wana atamboli. Bana bakomi éparpillé et bébisi vit na biso ya chaque jour. Bon mona ye makambo ya ona ekoti soko de landi influence oyo ko bébisa foyer ya batu peut-être et outil environnement ekoza musala sika mwasi to mobali bakomi ko kende obi bana ba ke musala bazo copier makambu bazo memango na kata foyer na bango influence ke ko uta esika baninga oyo bayamba kibino bazana mode moko ya vie. Je vais vous dire franchement, ezana bande ko na biso na tolo baba congolais mitema mabe oyo baninga oyo baye to bengo ba yuma bazana elongo na mutute ba éviter comment est-ce que mboka zo fonctionner au moins ba onda ba ça le calcul surtout ceux qui ba que ozo ya e panaye a ça le dia calcul que son na ye le roi ya za ma ya za na bana leur aye ye da ça le calcul ya bininga ko utiliser azo ba ninga ko utiliser comme pion pose à yuma au ebe le côté et ce n'est qu'une situation qui est normale aux yuma tant au ebe le côté yo quand ça peut-être makamususu baninga ba ozo ebisa on des makamuza réel ou le kakaona. Or mutu aza mutema mabe azola kisote makambo ezaka réel aza ko envier loko moko pana yo alingi ko exploiter on loko moko boye et lorsque peut-être oye ko découvrir ngo au mona yo na mutu wana boko benemi yo na mutu wana boloba na resusu te
Et soki baza mutelo mabe makasi batwande ya lolenge wana bakoko kokota pe na kati ya foyer na yo baye ba bebisi yango ekoleka na nzela mwasi ekoleka na nzela mobali ekoleka na nzela bana eko déstabiliser foyer na bino pe yango zomona ba conséquences tozomona bato bele bazo divorcer na bamboko tofandi bato bazaki bien na Congo baye awa ekomi ba influence bele ekoti influence mso ekoti na famille belle famille bayebi ke mwana boyebi kaka no so muto ye awa omona par exemple yo mto ya osope na mwasi na yo na Kinshasa mwasi azali ko travailler te yo memora munyoso leko mwasi ntango memi awa za la reconnaissante pour ba kino voilà mobala ye na za la soudain na mbena nga sikoyo to construire vie na sunga ye na bité belle famille ba komo selo dia calcul ba komo sela mwana bango calcul ok soki mwasi akomi kosala akomi mbongo na ndako besprit komi partager ba belle famille bakoloba okomi kuno za exploiter ba akomi ko exploiter yo le mois kuna allez soki mwasi to mobala za faible qu'est-ce qui va se passer mwasi akolanda ba belle famille akolanda famille na ye abebisi comportement na kati ndako et tout consort. Il y a beaucoup de réalités au biso tokoloba tolobela bana oyena mwana bien éduqué aye awa éducation pe mususu aye kozwa awa na mboka biso tofandi koke na classe bapesi éducation na nzela pe éducation tane biso to na Atlanta na banzi je m'excuse il y a de cela 2 mois je pense jeune garçon moko azape mineur mazaki capable ya koboma muninga na ye à bout portant avec ina mais moi na za mineur abo muninga na ye aza mineur eza moi sango esaki moi passe na Atlanta et puis baza ba congolais ezate comme du bas congolais moi na za congolais ça les crime et ça peut ka ye moko te na yebi ba famille belé na bana baza na prison parce que lorsque nous venons ici la société et les gens qui nous entourent ça détruit Otobengi culture nabiso et vous détruire Otobengi des bonnes mœurs que nous avons appris avant de venir ici. Donc émission oyo ko permettre biso to meka koloba to meka ko se dévoiler. Il y a beaucoup de choses où les leka na ba toi na biso sous nos toits ici. Au fond na Canada, au fond na États-Unis, au fond na partout. Boye bayango likambo na zolo babandeko boza ba témoin vous le savez. Yango moni lorsque na musana ngani na salaka bandeko nyonso kutu ba moni ke azana ba information eza kokate na zala ba exigence te benga nunga na numéro wana à tout moment je vais vous na rozoyo na ebi moi makambo belé na makambo tali immigration makambo vie sociale makambo ebele binganga na koyebisa yo na moment auto loba émission o soko sepeli kabola kozela te pour émission ici là pour le bagino voilà na ko s'abonner te abonnez-vous parce que makambo koyo ko sala kitoko bana toujours ko sepela kabola yango tout a besoin batu baza de belé et belé na kati émission kabola yango to loba par exemple papa mususu sur le plan professionnel. Vous vous imaginez, na bamboka biso zofanda. So bachelio 10 personnes, te considérons comme 100%. Tu vas voir que 80% bazab intellectuel. Vous vous imaginez que Moutaza avocat, Moutaza expert comptable, Moutaza politicien, directeur partout, azaki na position na ba société. Mais quand azoya na mboka oyo batie na même niveau na mutu nyonso na koyesa bino ke bato bazwi diplôme d'état na Kinshasa bato pe bazwi diplôme pe d'état na Kinshasa bato bazwi ba diplôme ndenge neti nga na diplôme na nga na comptabilité expert comptable na Congo na zaka fier na yango puisque na sungi ba société belé tango ye awa bazwi diplôme no batie pembeni toza bato ko nosana ba compagnie ya soso ozo ko nosana na warehouse ozo to bengi na ba entrepôt bato mususu bazo ko kende ko omono koti na entrepôt yo wana ozo ko komba eza misalo biso nyonso toza ngape na sala ile na yake ya mwa keke mwa
Je ne refuse pas. Mais la question est de savoir. Il y a des ninga au bazan d'information. Yo zamuto tangaki tangoye na siku yoye. Ye ayaki a sali 15 ans. Aza par exemple avocat ou bien comptable. Tangoye azane na courage te. Ya okende luka musala ou bien okende classe. Afanda na 10 ans. Tangoye okomi na esprit otobengi esprit ya koluka o s'épanouir. Ye ndekwana alingi o s'épanouir te. Alingi yo na ye bosaka musala wana. Ce que yo bande le code développé, il y a dit que non, yo za remis la kisa. Et voilà comment est-ce que moi te développer ça depuis qu'à freiner yo. A fongo yo pen zelate. A lingo peut-être ah na biso bo poa comme abonga comme pauvre. Ou bien pour ya lekelanga. Voilà les comportements comme ça. Sur le plan professionnel, comment est-ce que nous pouvons faire pour aider quelqu'un par exemple quand vous voyez aye panayo pesa orientation à bien pour que soit là qui na asa possibilité à côté classe on a possibilité à évoluer plus que à côté ça ce que yo na évoluer mais laisser l'autre à évoluer il y a nos hommes ils faire partie à ba conflit et belé tous en ah na bambora option to fandi donc na émission na biso sans tabou, nous allons parler de ça. Tu relaxes la vidéo. D'ailleurs, à ma possession, j'ai beaucoup de vidéos déjà. On relaxe comment est-ce que moi, si, bazo qui est 1000, na Congo, baene awa, abalukeli mobali, a comme si mobali na ennemi. Autant il peut région exacte. On va décortiquer tout ça. Bachana bazali. Bazali, bacho ba utiliser mibali pour ba comme awa. Basi o baza irreconnaissant. Basi obaye comme ça ba monti mibali pasi et ça ndenge moko pe pona mibali mais pourquoi est-ce que j'insiste pour na basi parce que so tali bien na bamboka biso to fandi un grand pourcentage les to ya bato bazaye ko sala ba memi bato ah za mibali ndia mema basi et sera tombé na moi si mabe vraiment to décortiquer hein situation mutu moko na mboka oyo bato ba na ko expliquer bien ko bangate parce que chaîne nabiso to ça ba émission à duplex ba émission en salle c'est-à-dire en studio hein to inviter bato ba vous a directement l'émission avec vous et vous allez comprendre que les gens vont parler c'est là où que vous allez découvrir donc ça dit que notre premier axe il y a émission où ils allaient beaucoup plus les social les professionnels comment est-ce que les gens sont en train de vivre par rapport au comportement, par rapport au Yaba Moussala, comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions pour ceux qui ont des solutions, pour que nous puissions ensemble, dans une méthode participative, retrouver des solutions, parce que ceux qui ont, par exemple, dans des missions, dans un moment où ils ont un problème, mon cher, ma sœur, une autre personne a ces problèmes-là. Et là, ils n'ont pas si, au moins, que biso ba Congolais, Tommy inara pour rien. Et ça, nous mususu. Au moins, quand on est dans l'émission, il suffit qu'à mon élongue n'angaye, ceux qui n'ont par exemple, n'a mes attentes n'a mutu moro boye, mutu anaka ranjo kase, ah, kena ko diaboliser ngai. Il suffit qu'à l'émission, les gars, l'excel. Mais question est allée, mutu bazo yipso ke leki sa, ou bien kolande te, awo azalaka boye. Yo tuna mutu ana yo yebisa yo. Mais si tu as les problèmes avec lui, ce n'est pas que nous avons un problème. Il y a ça à partir de l'place où vous allez. Si vous avez un boy, il contre Mouninga. Mouninga, on a Aza Congolais, mais vous avez un Kamboute. Il y a ça, les Kambouya, na ye, Italio, na ye. Na ro ina Mouninga te parce que yo na ebo kana raté. Na ro inete parce que, hein? Bino ne boyo kana te après ngana kota na confinement bino non parce que ya ko sunganga ne loko moko boye mais à cause na yo au sunganga te parce que yo olinga na kota makamno boye c'est bon na moment oyo soki yo mutu na situation wana na moment na zoloba na émission oyo yebisa ye makamuna yo na ye talinga te personne aussi ici au cliquer like hein au appuyer bouton like aussi peut share ok, pour s'abonner et puis pour saluer commentaire l'émission et ça a plaisir pour toujours sur la vérité. Il y a ça de quoi. Nous étant avec oui que
Biso Congolais, il faut tout le comportement là. Cette émission, ça sera une émission de sensibilisation. On va particulariser en Congolais. Tout le monde en Afrique générale. Parce que nous avons besoin de comprendre l'idée c'est quoi, l'idéologie c'est quoi pour cette émission. Donc, après, ça a un exemple, nous avons expérimenté, nous avons expert immobilier. Donc, nous avons battu pour nous avons mandat, nous avons tout comme ça. Alors, ndeko moko, nous avons une expérience dans le baki na ban. Ndeko wana, qu'est-ce qu'on lui a parlé de moi? Quelqu'un n'a habité mes attentes, n'anganaye, à quelque reporté par ndeko wana. Ndeko wana ça inangaye déjà, n'a habité, n'a les garabes, oh, non mon ndeko. Après ça, on dit, oh, déni, j'aurai ça inangaye. Oh, n'a vu bon. Je n'ai pas problème de son aïe, pour nous ndeko, pardon. Bon, qu'est-ce qu'il y a pour bon, la bête cara. Mais, bon, tu n'as pas l'oni le kaki. Ndeko wana alinga son mandako. Hein, bon, on a bien. Alinga son mandako. Bandeko o déjà na sungaki, baza déjà pas na bango. Ben, biso za omitungi sama pamba. Kende pa papa Mike akosunga. Ya bien, papa Mike ngalo bana ete. Asa goni. Bazon se na nzela papa. Ce qui nous tourne à zéro estimé qu'à n'a pas un mal. Yo n'a pas monté. Mais quand on a eu panangai, on a bagité, on a considéré qu'à bien. Aïe, na saïli, moussala, première fois rencontre, deuxième rencontre. Mais la troisième, de quoi qu'on se dévoilé, que non, papa Mike, au limbi, ça en a d'abord, pe, na zo senga bo limbi, si na ba, oh, nyonso, ba cancela qui on m'a bien, ban camarade nanga, parce que, la façon oyo oedengai mbalamoko et kamusingai. Donc, limbisa. Donc, vous voyez par exemple, nous les Congolais, comment est-ce qu'on se détruit pour rien? Jalousie. Congolais, il y a des gens qui sont des amis. Ozo bien abamo baninga bazoya. Bozo seka, koseka na bango za minu, azo epanayo. Peut-être azar au loulou de l'oromoro, azar au vieux l'oromoro, azar pour qu'on déni pour détruire, pour mélaner ma sang, pour ça ma sommet, c'est lui-là, on va quoi détruire. Tu redévelopper ma blogonion avec ma vidéo en appui, et puis, par exemple, les belés, partout est-ce qu'il y a eu fandi, soit la victime à blogona ndeko, qu'on fanda te, qu'on zélate. Donc, émission à biso, et couper sa opportunité pour que les gens qui ont des problèmes sur le plan social, bah, la contribution positive ou négative, cela veut dire ils ont des problèmes, ils cherchent des solutions, nous allons donner des solutions. Si nous avons des solutions trouvant au lingi au partagé, cette émission est pour vous. Tout le bien bobo sanate, émission na biso pe ko za mobile, ato za wapi na voyageur na ngai. Donc ça dit que sur lundi na vidéo na voyageur. Donc na roya kuna po biso to solo et ça répond à les bien na biso ba congolais. To me gampe ko changer na mwanda motoro ça peut-être ça peut aller, hein. Alors na émission na biso il y a Lingala kaka sans tabou. Toko pesabino ba opportunité. Il y a des informations nécessaires, importantes, dans le domaine. Si par exemple, nous allons parler, puisque là, l'ingala, tu retiens la émission Belé, bien que tu as une émission en français et en anglais, mais ils agissent pour te lingala, pour te expliquer tout bien. À travers cette émission, bon, on a une émission. Tu regardes par exemple, on va les taxes, impôts, fiscalité dans les États-Unis, parce que le coin nazali, certifié professionnel à taxes en États-Unis. Donc, au moment où la charité bien ordonnée, je vais commencer à parler des taxes pour la bateau en États-Unis, qu'on explique bango, mais par exemple, on peut parler déjà taxes pour la taxe il y a 2022 et ça ça m'a communiqué dernièrement sur le compte en mois de décembre pour que base à l'après à partir du mois de janvier on va document la taxe qu'est-ce qui va changer, quel est le problème. Là aussi vous allez voir que nous Congolais nous avons aussi un grand problème. Le grand problème, c'est les gens ne comprennent pas comment est-ce que la taxe, hein, comment est-ce que le taxe ils ont fonctionné, comment est-ce que les taxes ils ont fonctionné, comment est-ce qu'il faut se comporter, quel est le comportement qu'il faut avoir lorsque vous avez des taxes. Donc, les gens ne comprennent pas et cette émission va vous donner cette occasion. Yakoye Bandengenini. Taxe et koleka na 2022. Boulandango spécifiquement, spécialement, je vais faire des émissions
oyo eko décortiquer boye ba différence oyo eko zala entre taxe ya 2021 na taxe ya 2022 na ba point nango nyonso ba spécificité nyonso to pesa pour que boyeba. Il y a beaucoup de choses qui ont changé bandeko na moment opportun tolera pour na lingala ezala a. Les restes est en anglais, na français, pour permettre à la communauté, monsieur Balo Balingala te, ba comprendre qu'est-ce qui va changer. Au permonia, on a français ou bien anglais, pas de problème. Émission, on a toujours na kati, ya chaîne na biso moins le TV. Mais pour na mamote lingala, to lega toujours à travers lingala kaka sans tabou pour que tout le belango. To bien mamote li ba taxe ou tali comptabilité parce que même de tout ça qu'on exercer toujours comptabilité, on va essayer de parler en tant que professionnel. Il faut boyer bango li susuke, il faut boyer souligner ba domaine nga on azo linga ko partager et ça ba domaine d'expertise en tant que praticien. Hein, je pratique le métier et puis je communique. Ça veut dire que j'ai doublement notion pratique et théorique. Donc, ça veut dire que tout ce que je vous donnerai ici, c'est ce qui est correct. Mutumso a kosote. Puisque, ben, espère la taxe va comme belé, même mouninga na oya yo kikak, ba ebisa ki abi a comme espère. Ba mususu ba fabricant, ya osaka ba taxe na bandako na ba téléphone, ya comme espère te. Biso expertise na biso tangela en classe, to yebani na circuit ya IRS en États-Unis, partout ce qu'on en États-Unis, on peut faire la taxe, mais je vais vous expliquer des notions de ce qui va se faire. Ou utiliser dépend de taxe na yo, mais néanmoins on peut sobre information ko sunga yo pour que on se prépare en conséquence na période de taxe ou ezakoya année prochaine à partir du mois de janvier ti na avril le 15 avril ou peut-être ils vont pousser comme l'année passée c'était jusqu'au 18 avril. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça c'est l'occasion en suivant notre émission Lingala kaka sans tabou aux en occasion ya koyeba makamni releka en taxe peut ko poser question na yo en direct na ko répondre yo lo parce que téléphone abiso yo zala ouvert vraiment bon notango très bien to lobela lisusu il faut boyeba que taxe na sala rezara individuel na business j'ai beaucoup na bato belé o basara mombongo awa bien to bengi business nazali o to bengi comptable na bango ou bien je fais la comptabilité et je les accompagne à bien s'investir. Donc pour dire que si vous répondez à Maramotali investissement, à Maramotali taxe, à Maramotali commerce, je vais vous aider dès le début. Si au comité au Sam Sapé n'a pas ni Colandelayo et ça me sonne dans le Congo, hein, dans la société baillée, tu installer et puis tu installer le système. Il y a comptabilité, finance, administration, ressources humaines. C'est la même chose que nous sommes en train de faire ici pour accompagner les gens qui veulent. Donc, certaines, bon, après ce témoignage, je suis sûr et certain, peut-être que ça, moi, vidéo, on peut mettre bateau, déjà, tu peux savoir, un service, pour que les gens puissent témoigner, et là, on a un service, et pas na biso. Il y a, point où on a mis ça tout, pour le belape, maramotali, bandako. Il faut ça là. Sur l'ingi comme propriétaire. Comment est-ce que vous avez son bandako? Comment est-ce que vous avez loué un endroit pour au foot là? Comment est-ce que vous avez loué un endroit? Comment est-ce que vous avez faire louer un à travers biso, agent immobilier ou bien soit na repé ça élément nyonso. Attention ko utiliser ngate mais na repé so élément nyonso. Comment est-ce qu'il faut faire na émission na biso il y a Lingala kaka sans tabou, beaucoup d'occasions d'expliquer on a Lingala, beaucoup d'occasions pour vous poser des questions pour que tout le monde explique nous en tant qu'expert ici aux États-Unis. Et puis na bansi pour la biso Congo, pour votre retourner peut-être qu'est-ce que tu fais pour la contribution, il y a makambo toujours ko la awa na Congo. Moi je pense que Sobotali na bansi en autre les kakuna na bansi presque une année, j'étais à Kinshasa na bansi baoba na rabosolo na politique. Dans le cas de Israël, na base bokei na décembre et année passée, et dans l'émission on a qu'un pendant le bien maritime immobilier au Congo. Comment est-ce que nous allons contribuer pour le développement dans le domaine où il y a immobilier au Congo? Je suis en train d'écrire un grand projet que je vais essayer, lorsque je vais encore rentrer au Congo, rencontrer des agences immobilières, essayer un peu de parler avec le ministère de l'habitat et le ministère français comme je l'avais fait, pour voir comment est-ce que moi je peux amener mon expertise pour que
agent immobilier, domaine immobilier dans le Congo est reflété quand même comme à un certain niveau international. Na agent pour la formation appropriée. Voilà, contribution à biso, déjà dans la taxe, comment, pourquoi pas tout gérer, pourquoi pas pour tout déjà dans la notion. Par exemple, la taxe, DGI, biso, tout ça en tant que comptable dans le Congo, je connais. Et c'est ce que nous connaissons, c'était ça notre travail commun. Donc ça dit que dans la chaîne Abisso, vous avez moins expertise, vous il y a offert pour le mamotali investissement. Vous avez que l'année ni baso maranda ku osominda ku posa en commerce, au tchabatu pour que lobby et botela mo makambebele. Tu vois sabino ngo na kati ya émission OEP et qu'on permettre bino boyeba comment il faut le faire. Il y aura encore un autre point où nous allons parler spécifiquement de finances. Dans la politique nini financement et samara en États-Unis pour na koso mandaku to lié ango par rapport il y a situation économique na banzi que na moment où par exemple finance les mo boulot taux d'intérêt et ça commence surtout beaucoup plus en États-Unis taux d'intérêt vraiment varié makasi na banzi il y a de cela une année ça qui compliqué na banzi que une année battu sur en États-Unis banda ça qui cher makasi après ezalaki bateau ezalaki na se mais banda ezalaki cher lorsque Covid et bandi ko yaki pe bandi ko sila situation ezalaki nengwana to komi siko na situation na moment oyo bandaku eza na terrain ebele acheter pe bazana ebele na terrain mais le problème c'est quoi les problèmes ezao se poser c'est mbongo taux d'intérêt za likolo bato bazolinga kozwa crédit parce que taux na ye kozala likolo do bato nyonso bazozwa tant reso mandaku ezaka bazo signer na mutema peut-être compte tenu à circonstances moko ifaka bima et si kazo futa linga zepa na ye alors andimi abima na ye mais biso to na façon ni to ko sabino comment est-ce que quand vous aujourd'hui décision ndengwana comment est-ce que okoki ko faire face pour que ton ayo kitanase paiement na pe kitanase on va vous donner des techniques et des stratégies et puis à chaque fois to remettre un peu ko sala to bengi actualisation il y a marché il y a immobilier aux États-Unis d'Amérique et puis des tolobi to utiliser expertise na biso pour que na Congo aussi tous la capable ya ko mema maele na biso na Congo mais na lobaki na sunyaki bandeko na biso ba diaspora boke na Congo pardon bozo biso soni boti ko sa biloko wana boti kandia na so fungama biso ba oyo tozali animé na bonne foi poto sungamboka boti ki ya biso nzela bobongisa so bozo kanga na mama oyo bobongisa bandeko. Alors maintenant domaine aussi to loba to bengi 4e point. Nous allons parler na makamutali immigration. Immigration spécificité. Na lobby immigration par rapport à la vie sociale na lobby neto vivre awa, mais na bi spécificité autre lobby les immigration sur le plan technique. C'est-à-dire naturel sabino expertise na ngezali ko aider batu côté immigration. Comment il y a qu'on remplit bas papier, comment procéder il faut landa, naza avocat immigration il faut voir que en États-Unis et ça avocat il y a immigration batengela en classe pour voir avocat immigration mais nous sommes tout simplement les gens au bazar ko aider. Donc il faut voir que awa les États-Unis nous avons la possibilité yemo sa makamuna mais souvent et ça moi pas parce que zolingama expertise il y a on biso to za ko intervenir. Alors, Moussana Bisso, ils allaient aider, par exemple, qui a légalement, comment est-ce que, document, autobengi administratif, au niveau bengi sa, moana, bana, famille, ou bien maman, ou bien bandeko, comment est-ce qu'il faut les faire? Pour, par exemple, travailler sur tes dossiers, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir certains documents? Donc, ce besoin d'angaï, bomitungi samate, et ça moussana na salaka. Donc, nous allons essayer un peu de vous expliquer ça sur le plan technique. Par exemple, nous avons sa famille, basaranine. Et le rôle de père de mbongo, pour profiter, awa, na lingala santa, lingala kaka santa vous, émission na bino, pose élément. Et rotika na ba YouTube, borozon à tout moment, pour bomona, ba élément wana, soko bosa ni zon kaka, papa maga exception maramala, et le robin peut-être rozala nzela moulai, mais rozon à la vidéo, na biso, autre. Tiens, pour que Hollanda
makamni papa Mike alobaki parce que makambo to biso ya on aime déjà coexister et ça coexister awa na kati ya mboka oyo. Donc nous allons parler de ces conséquences de l'immigration aussi de tolobine bandeli na kati ya vie na biso awa. Donc il faut boye beloko moko bo souligner yango na zo senga bo souligner par rapport na ngai. Soki na no sala business na muto azala honnêteté ngai, OK? C'est-à-dire que même dans chaque émission, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Na promettais que tout ça la chaîne, les lots aussi bon la vidéo au occasion, bon on peut qualité parce que la chaîne, bien que tout ça soit professionnel, il y a ma qualité, mais tout ça mais l'essentiel, tout ça là pour que bien besoin information. Donc ce qui veut dire que donc vous sous-estimez bande qu'on a bien noté, surtout ngai ndeko na bino na zo présenter émission. Donc ba preuve ezali bon. Alors toujours sur situation sous alliés, vous voyez par exemple, nous allons aussi parler à travers cette émission comment est-ce que batu basengeli pe bazwa auto bengi repos. Tout le monde a batu basalara moi au monde aye alobi ke onga azwa ki vacances, mais surtout ni vacances ozwa ke za vacances neza akena temps de gomo na state mo robo. Nzoka ke pande ko na fandaka balambeleka fufu ndenge za kana ndako. Après il sera sali mikolo, après azongi avec na autre vacances. Te wana za vacances te. Même adaso bi oké otala ndeko. Obi za vacances, ils ont passé bonjour na tongo, na après-midi au bimio qu'est-ce qu'on enjoy le temps. Quand nous parlons de vacances, c'est ni kolobaki non. Ozo sala musa isute. Ozo so dans l'ordinateur, ozo ordinateur au kangi. So dans la famille, ou bien yo moko OK, ozo temps ya ko se relaxer. Batu mingi bazana kiti wana te depuis utaye Congo aya yena mwasi na bana pesa même bana occasion te ya kokende voyage occasion te ya kokende kotambola même okende na plage mwasi banda ya telema ka bongo yena mbale bango zaka na musala akena soso alamungi na tongo azongi samedi dimanche weekend na bango bazui samedi bakosomba biloko na marché bazongi na ndaku balali balambi lobi susu ndengwana ane siri bakena vacances te. Culture wana il faut bisoper ba Congo dans la culture de vacances parce que na mboka ozam ba mboka otofandi za ba mboka ba stress mutako kufa ba kufi ebele et ça mboka stress mgomsu lorsque tu parler bon mona ba neko ba fandi pe libana mboka bon mona combien est-ce que tu vivre na ba stress a ya on tozolo ba mboka na biso Congo ezali mboka kitoko so moni batu baza ko longwa na Congo en principe tu en as besoin ko longwa te. Mais sur Tali na Congo, qu'est-ce que nous faisons? Tous en bas, minéraux nyonso ya monde. Toi na on mboka na biso. Ba ordinateur auto salela. Ba caméra auto salela, ba mwinda auto salela. Tous les matériels oh ba salela ra biloko tous en. Imaginez mutazo yi ba 1 million, 2 millions de dollars. Ah! Vraiment bande au Congo pardon. Tout changé. Mutema mabeleki. Tout changer. Donc ça dit que tous les moments les vacances tu remets un peu quand on a basi so bolandi ba vidéo na ngebele na chaîne partout ce qu'on a kendara liboso na zo yebate na za ko bima na zo voyager mais idée linga mais na zo voyager pourquoi pas na zo rapper vidéo na me ko tia na chaîne peut-être bandinga msusu et quoi que citer bon mais na yebi ke batu mingi tamba moni dongo ezaka azo laxanine batu baninga ko voyager te batamtia mabe botika biloko wana na tiaka chaîne ba biloko wana po epeso idée so na kena Miami au na Miami mingi zalaka mais quelque part mon kende au Congolais muta jouer vidéo original et pe ça yo ko excité pendant ba ngape Congolais na rosa kuna et tout ce que j'aimais c'est pour vous dire que non voilà nous aussi Congolais nous pouvons faire et moi je veux aussi que vous puissiez aussi être capable de le faire et c'est là moko ya robunda te ya swana te ya ozamte mabe na kati kuna ezate. Ndeko, pardon. Soki yo zara bongo changer. Mais en même temps, on s'en changer. Zana muté malamu. Zoa partager. Partager chaîne oyo, partager vidéo oyo. Partager ça batou, hein? Ba s'abonner pour le bibe mission qui toko et ko permettre bionga na yo toke liboso. Soko yoka, ça elango. Ko kanga muté maté mon cher. Maman, soko zali yebisa papa, soko zo dans émission yebisa papa to chère émission. Yebisa bandeko ba kota na émission.
botombola eloko ndeko azosala na souvenir que il faut boyeba na koyesa bino eloko moko par rapport ya émission tosala nalandaki ndeko moko asala émission ya politique esala nga mwa pasi mais il faut zala na kata technique pour comprendre oyebi kozwa idée kozala moto aza na mwa makoki ya kobimisa makanisi po akabwana na bato epesami na bato nyonso te eza moto mosusu pesa ata biki ya pamba yebisaki koma ata tonisa ata papier moko ya makanisi aoyinawa po aza nazwa temps na nga na bana okoma aza na temps na te surtout na mboka oyo asalaki asala lembi posana eza lala alamuka po lobi akesu mosala yebisaki no koma lisusu osala bo bamususu kutu badevoir bana bango bakipaka te parce que ana temps te aza ya kolemba makambo mosusu tosala toa makambo mosusu a bafamille ezokufa toyesa bino toyesa bino makambo ebele makambo ebele papa mpe akomi fene na mbetu rien mosala akendaka soso akumbaka bakarton azongi mama matro bamama mpe ekomi kaka matro akeye ake asali misala azongi so ekomi papa ata eza te alambi na ndako aservir matro pasi na pasi ya bamukongo pasi bacomportement ezochange bato baovivre na poto mais ndoye baovivre na poto te bato bowana Kinshasa so boolanda ngai bato bowana Congo Brazzaville il faut boyeba ke so omoni ndeko na yo atindeli yo ata $50 50 na obi mingi te $50 pamba ndeko liango sailango avec so ozwaka no ba 200 ozwaka ba $1000 facilement mais 50 wana batindeli wana batelango sailango pensa avec amour po il faut yeba ke bando bazo souffrir po atindela yo na yebi ke Congo na wesa bino lorsque nga za na Congo to benga ka ba corruption bien que to benga ezaki muyibi biso nyonso to sai ba il faut ko éviter au mona ke na roza na bimi na tongo car le même jour nga na bimi tant na zongi na 5000 na compte $5000 côté na compte mais salaire na nga 5000 te et c'est la vie de tous les bato nyonso ba sa ba politique na ba société yango zo mona corruption le kimingi na mboka yango so tindele $50 tindele ndegono $100 ya mona ngo rien pour que ça mbongo belé évidemment Congo mbongo est belé bato bazo mouver eza juste pour la vie sociale beaucoup plus so mouver pour na bana vie sociale to expliquer bino nyonso eza avantageux mais biso ba bikolo ba parents eza vite au mona bato baye na esa bino za no pour na mentalité professionnelle bato mususu na Congo azali ko travailler ka pour la capable azali travailler ka pour la capable ya osoma mutuka mais a souffrir pour so mutuka pe asomba te ba musu azo travailler habite mukoni ya osoma ndako mukoni ya ofana na ndako bien ata zana kimokonze même à 6 classes dans licence mais azo ndako bien mukoni afana ndako bien mukoni donc so ta na Congo bato waki ne classe ezala kwa soma mutuka aza capable asoma mutuka pe mutuka ngwandeni et puis aluka moya futu la bandako po bandako na sonenge ezali classe abana po futu eza mwa pasi kolia pasi mais tas ko soki oye na mboka o par exemple mais na mboka to fanda ba États-Unis classe déjà ba assuré yango c'est-à-dire que école primaire secondaire bosana transport pour bauti de l'obis na liboso porte ndako et puis encadrement de l'école et ça donc c'est-à-dire encadrement scolaire est déjà assuré mais imaginez-vous na Congo et ça na bano bazo bengana pour na examen d'état bazo bengana pour na classe transport mais déjà, ils ont déjà assuré. Comment voulez-vous pas que les gens puissent babandaro ko bima ne serait-ce pour l'éducation bana ba. Naza ko encourager le gouvernement actuel nini à l'école primaire to biso pe tozo bénéficier na ngo déjà bambongo zotina to tine sud pour l'école primaire bana ba tanga gratuitement jusque là tout le monde ça fonctionne que et continue ndengwane comme tina humanité et comme tilikolo
ba effort wana yango nde tolingi ba diaspora basala mosala bongo, ba diaspora bazala bongo. Tomema makambo tozo vivre awa, tomema pour que la vie sociale change. Bandeko, vie sociale change. Yom toza na pouvoir na Congo, yo kambela o. Yom toza awa, on a possibilité ya na Congo pour que bayo kayo. Oza na ndeko, oza na pouvoir, même ya muke, oyo koko sunga benga ye. Yebisa ye papa oute awa, samu malamu. Pour que to lakisa ke biso toza batu. Yango omona nde na zayo loba. Lorsque ndeko oazaki licencié na Congo, tanga ye awa, atako osala musala oyo ya basoso, même akosala musala oyo ya entrepôt, mais musala ezo permettre ye azwa mutuka nyonso alingi. Na biso par exemple awa tozala na biso na complexité. Awa soki président de la République neto moni awa président Biden atambola mutuka na ye awa. So yo pozala ba moyen ka ndenge osala na o tambola. Donc on a complexité te oyo atambola na Vespa en fait. Ya tambola na mutuka tel, ya tambola mutuka tel. Awa eloba ba bundariza crédit na yo. So crédit za bien OK ska ba mituka ba teka ko koti obina linga tambola na ame ba pesio. Linga tambola mutuka bimisika ba pesio. Yoga ezaka makasi na ofuta ka nyongo sil. Talamboka tozo fanda. Complexité wana eza. Ya moni bon, moi, la mission, lorsque tu vas nous développer pour un talima bala, vous allez voir que bateau bayaka, mille va apprécier, surtout basi. Aïe, son mobile na par exemple, azaki, moutaza na niveau intellectuel, tant que awa, zana patience. Pousser ndekwana akene classe, azo papier, et puis zana patience pour ndekwana mobile na roza na stress. Ou peut-être maramso banosa na ndaku na yo. Bano ba mi changer, oui, peut-être ba stress. Yo pour sunga ya ngonde bozaki otobengi les sungi na ye. Mais au mona bande baza mingi na patience te, pe bande ba na ba projet ya mabe. To la sabino ne vous en faites pas pour découvrir maramebele na émission na biso, boro lingabo landa émission à chaque fois parce que boro zo expérience à bateau ba koloba et puis boro landa pi boro sepela. Donc ça dit que au mona nena za loba bandeko so baye awa atangaki na Congo aye tanga ye aza capable ya kozwa mutuka a capable ya kufutela ndako a capable ya kosoma ndako mingi asuki na ye amoni ke vie na ye koki puisque na Congo azaka kotanga ko travailler juste pour na biloko wana mais le ne suki do amoni ka koki or isa bonte to lobelango na exclusivité na émission moko appropriée comment est-ce que to sunga bandeko oyo oh bazo sala ngo déjà oh ba dans esprit déjà bo fungwama nete biso fungwami ke na ye ngai en tant que expert na Congo na ya awa na sala msala na sala te tingana ke ne classe lelo oyo na sala pas mudute d'ailleurs na za na société na ngamoko je ne travaille pas chez quelqu'un je suis moi-même le seul boss et nazo gérer tant na moment na lingi mutu mo razo gérer ngate donc to le belango na moment mais naza pour insister soki ndeko ozolanda ngai kabola émission eza nango simple ça va prendre moins d'une minute moins d'une seconde pour otindela mutu oyo ça peut mutu soki ozwi abonnez-vous et puis envoyez ça à une autre personne pour que à la prochaine émission bolanda yango bolanda sous l'émission mususu kozala. Donc ce que nous vous demandons de faire, c'est d'être capable, yako, comprendre que émission ou bien makambo biso, toujours l'ingako sala awa, ezali pona intérêt ya biso nyos. Émission au moni toujours zoatan pour que to fanda awa, to sala yango, toujours sala yango parce que to moni que il faut biso peut ça la contribution na biso. Les lois émission en différé parce que il faut que tout le belabino l'importance de cette émission. To expliquer maintenant qu'il y aura d'autres émissions vous en a combo lingala te, vous en émission pour la baba Rolanda. Bon moi nango toujours des émissions spéciales en anglais, en français mais spécialement lingala to le bera lingala. Ata français c'est comme muke koti na kati
bozwanga nani te bomene ngai vidir te pour le non voilà côté français. Donc biso to botama na série ya bakanjate be to fandaka na mbandaka te ou bien na soki bosinga soki wapi poto yeba lingala ngo totalement to yesusu awa lingala ngo so baby susu na ba anglais osomona susu ba accent na biso et comme c'est compliqué. Donc nyonso ato ça ra pour nini pour to capable hein il y a ça quelque chose. Alors ezali na elo moto ntoloba ezali beaucoup plus pour nabino. Pour nabino parce que émission oyo ezali émission tozo banayango. Lelo ezaki émission moro introductif yango to sali. Mais émission oyo ezakoya tolingi émission na e kutabiso na sujet moko important oyo tokomeka ko répondre avant de développer d'autres sujets. C'est une question que nous allons vous poser. Et ça, juste une question. Te demander mutu nyonso partout si kozali. Te bien une émission participative. Te sengi na yo juste au répondre à la question. Question au répondre. Et ça va 3 minutes. Au répondre à la vidéo. Au répondre à la audio. Au salé biso audio, il y a 3 minutes. Au salé biso audio, il y a audio à 3 minutes ou bien vidéo il y a 3 minutes. On a insisté pour la vidéo. Ndeko, au moni soko lingo sa partage ngi osunga bato. Total ba image yon so koti na YouTube, au koti na Facebook, au koti na Instagram. Tala ba image za bato. Au mona te ça difficile mona bunta cheka image a pamba. O na chaki ba ndeke, a cheka ba ndeke bazo pumbwe sans pour autant muntu. Mutu azana. Ezali kaka batu nde mutu ifo baloba. Bon, si ko zoka soni nini, soki par exemple au PC avis na yo pour 3 minutes. Pour la question moko ezana ngope particulier, te za question moko te bazo tout nos vie no privé na quantité. Ezali c'est un avis. Oyo ozoka so ba réponse moko eza na nzela. To sengi na oka juste c'est la biso 3 minutes la vidéo et 3 minutes la audio pour répondre à la question ni. Négalingi, bo ba question ni tongi bo répondre. Pardon, avant d'appeler sa question, il auto répondre. To sengi na yo na moment oyo. Papa, like Kabola, hein? Zoa share, Kabola share est en français et en anglais d'ailleurs. Partager et ngoloba na français na lingala Kabola. To lobi susu na ebitene balobara. Na français, abonnez-vous. Ça va? Donc abonnez-vous, cliquez sur le abonner. Tu en as besoin à Batouba Zalebele, abonnez-vous. Hein? Na lingala na habité, ce qui na lingala na bansi, Batouba Lobara, na lingala na bansi na lebara. Comme membre, moi na membre, hein? Comme moi na membre, ya chaîne abiso. Comme moi na membre, ya chaîne abiso. Comme moi na membre pour ba vidéo ne sur balocha. Au monde a rencontré zoleka, hein? Donc mbala moro. Et puis na souligner là mususu. Dans ça na ça bino bien. Toujours na pesa bino question c'est qu'on répondre il y a 3 minutes. Na pesa ça n'a pas chance. Donc ça dit que bon mon chaîne tout ça, na ngi ndeko moko oui et ça n'est pas bizarre volonté ma cache pour te fana. Nga personnellement ce n'est pas que na ça pour que YouTube a futangate. So tali bien bon mon exigence ça va YouTube on les arrête faut comme ba 1000 ceux qui combien de 100 000 tout comme ça kuna de pourtant chaîne nga bat bana mingite na sengi bino à travers bino so bo sepeli to continuer bo soutenir nga ne serait ya osanini ya ko ba komi baksama comme membre pour que permettre un peu ça courage ya ça l'émission et puis continue pe baninga ba c'est hein ba baksama. Alors question na biso ezali simple auto sengi oyo mutu nyonso o akoki ko sala un effort à répondre biso. La question que nous vous demandons c'est beaucoup plus, nous voulons savoir est-ce que voilà, si on appelle ça la question. On appelle ça la question parce que il faut pas que tout s'embrouiller.
question ezali simple, ça va? Question na biso ezali simple, bon excusez nga na banzi caméra ezali on a fait un redressant on dirait na benisinga. Alors question na biso ezali bo. Na français zabo. Était-il une bonne idée d'immigrer? Bon comment sous. Était-il une bonne idée d'immigrer? Na lingala, est-ce que ezalaki makanisi malamu kolongwa na Congo, Kinshasa ou bien Congo Brazzaville pour ozala émigrer na mboka oyo yozali? Partout nde tolobi, partout yozali. Ezala ozana mboka oyo na Afrique. Mais za Congo te, ni Congo Brazzaville ou bien Congo Kinshasa, mais bato oyo baza na Congo bafana na Congo Kinshasa mais na Congo Brazzaville, ezali ya immigration. So ozala kuna yebisa biso tango za na Congo Brazza wana ezaki malamu pona yo okoma na Brazza. Qu'est-ce que tu es en train de vivre là-bas? Donc ce que ça oui observe pourquoi ça oui on peut s'y argument so ça dit non il y pourquoi ça non so peut ça mi balé alors argumenter pourquoi est-ce que vous avez oui quelque part et puis non quelque part. Toi on a besoin il y a 3 minutes to le kisango na chaîne na émission na biso oyekoya to leksango na chaîne pour que ça dit tout ça la triage il y a ba vidéo eza malamu na ba audio eza bien to leksango na émission prochaine et puis netolobi émission na biso eza la téléphone ouvert ou bien batinyo so ba kobenga et tout comme ça. Alors toujours projeter émission na biso oyekoya ça dit premier thème na banzi to lobela premier thème au dia to lobi. Était-il une bonne idée d'immigrer? Est-ce que zaki makanisi malamu kolongwana mboka nazali au pays d'origine pour qu'il y ait un pays mususu? C'est ça le premier thème qui permettre biso de développer beaucoup de sous-thèmes na ba section au nati koloba awa mio so nati koloba ngo déjà na émission na besoin rolandi na ngote tindela biso ngo na numéro na biso otolobaki il y a WhatsApp. Donc, Kobo Sanate, il y a un se dérouler. Les mêmes numéros, il y a un numéro à bureau. Et puis, aux yeux, au Tinde Libiso. Donc, Kobo Sanate, aux yeux, au Tinde Libiso. Pour n'avoir peut-être Balingi na Pesa Bango le numéro. Oyo Tozolo Bela. Tolobaki numéro oyo WhatsApp. Le numéro à WhatsApp. Na banzi to Pesa Kango Awa. Je m'excuse. Zelana Tchelabino, ok, yangoyo. Donc, nous avons donné un numéro. Tolobaki numéro à WhatsApp, où ils allaient plus 1 404 996 7579. Tolobaki au Tindeli Biso na WhatsApp, audio na yo, ou bien nani vidéo na yo il y a 3 minutes pour expliquer Biso, Sogezaki, idée malamu, pour na yo, ko émigrer, pour okende na mboka oyo za kofanda na moment oyo. Donc na banzi que to se comprendre na sujet wana. Donc bandeko nyonso esika bozali, il faut comprendre que émission na biso ezali na souci makasi za première émission. Soki bo sepeli na makamu nyonso leki, to ça toujours ouvert pour nous landa ba remarque nabino par rapport à la chaîne, par rapport à la qualité, pour routine de l'abso toujours, pour roben abiso, vraiment sur mon inde congolais, pardon. Au monde se peli nango, et ça le monter ma pasité. Tinenga félicitations. So se peli nango pété, pesa nga remarque, nana posa remarque, wana pour que mbalachima to bongisa. Mais gozala mabe, so ki na mutema na yo, o créer mutema mabe, ou soit au boye ko sunga. S'il te plaît, s'il te plaît, pardon, na lobi on na pardon. Pardon, au monde se peli like. Au monde se peli abonnez-vous. Au monde se peli sala maramyo shakitoko yo se peli okoko sala pour que to se pela biso nyos. Au monde pe que pas se peli te pesa so ba suggestion na yo tinda parce que za chaîne to bandi lobby. So qui peut pona ba oyo ba na besoin ba publicité. Ça va? Oza na publicité na yo lingi ele kana moele TV. Ko hésiter te benga biso ba numéro na biso nyonso to tindi to pesi bino oui tandami wana ba email ba WhatsApp ba blog nyonso oza ba moyen nyonso oyo okoko tinda tabutu numéro to télémission wana o so mona ngoza
même numéro to tiona obengi otindi ba publicité na yo et puis bo s'enregistrer na patron pour na biso pour na Moelle TV bo komi kuna bo s'enregistrer to pesa bino lien na biso na banzi na balako ya pour que bo landa lien wana pour que bo za membre pour na ba émission spéciale pour na bino na banzi. Merci beaucoup pour na batunyo so balandi biso na poko ya lelo ezo dépend de place yo zali pour na biso na États-Unis zali pourquoi pour na bino place bino bozali ezo dépend pour dire que ba R et que ça ne sera na ba place hein do ba R et que ça ici OK eza différent tout bango na français donc ende tolobi émission na biso o eza koya to sango le 27 boza bino nyonso to tia so o s'enregistrer o s'abonner ne to bango s'abonner au moins vidéo mo koya o tozo pesara message que émission na biso ya sujet tel et roleka jour tel na heure tel to redéfinir na ba heure par rapport ya ba place au batu bazali Afrique hein ezala na ba différents pays na ba heure ni émission na roleka boza toujours na YouTube pour bolanda. Sinon merci beaucoup na ndenge bozuta na bino pour na rolanda biso que Nzambe a batela bino place bino bozali na bandeko baza na diaspora na batu baza na ba Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ndeko na bino Mike Morel nde asuete bino ba makambo nyonso ya malamu na vie tokutana na émission na biso oyo ekoya na le 27 ndenge tolobi. Bye bye pona bino nyonso. Bye.